pona mbongo Congolais bebisi mayele. Tunaki na komona réaction ya oyo amibengi Congolais face ya mupaya andeni. Ngai avant Mobutu na kota kao ezalaki soki bolongoli nga na kei liwa ekokota. Le tout est parti de là. Joseph Aye bandeko na ngai. Likambo muke muke po makila etanga te bo toucher Joseph te. Likambo muke muke attention ayaki upona pe soki boningisi ye liwa ekokota. Vi mobim manda mobimba tofanda bazoki sabiso kaka kobanga. Attention soki alongwe ebotika kaka bitumbe kokota bokokufa. Maintenant bandeko atoloba loi oyo ya 1980 ya Mobutu oyo lobaki kozala candidat président de la République il faut kozala des pères et des mères. Loi wana na 2004 bazipi yango to comprenaki pourquoi. Tianyaki atali kaka lobi eya mbala moko kote ya Katumbi batelemi. Député ya komeka to koboma ye. Bonjour. Toute la nuit, j'étais en train de me poser la question suivante. Est-ce que Congolais akoki koloba na Nzambe ke Nzambe abosanaka ye? Est-ce que Congolais oyo tozali akoki pe koloba ke bakoko bapesaka ye mu Congo? Pourquoi je me suis posé cette question? Na mitunaki na komona réaction ya oyo amibengi Congolais face ya mupaya andeni. Na oyo amibengi Congolais face ya bosolo boye pona mbongo Congolais bebisi mayele. Et salinga pasi dans la mesure où ba pays mususu eza kotala na likambo ya loi ba kotala babi tala peuple ya pamba tokoki koya tokofanda pe kokende parce que ba zéro. C'est comme ça que ces gens-là parlent. Effectivement, ils ont raison. Nous avons vécu babouzo bayaboye tosakani na RDC par moment bateau yobisika tokendaka ba voyage bazoloba bo pesa biso mabelo ana bomona ndenge ekozala. Vous ne méritez pas. Tozwaka nyonso na légèreté, toza le plus corruptible. Tomonaka te ke mbongo bapesi ngai Munto yazo pesa ngai mbongo alingi azwa combien sur mon dos.
ce qui est extraordinaire, c'est quand je vois des journalistes, il faut qu'il y ait une chance. Bangonyo sauté. Mais rien que le produit qu'on voit là, Mouké, bakendaka ko chercher information ko zoa avant ko bima ko déclarer. Les restes oyo tozo mona ba militant. Bana tante ya kotanga livre, bana tante ya koluka po ba yeba, bana tankaka na mutu coupage. Ngana landa ba émission plusieurs fois. Naomona Gabi Koupa, journaliste d'investigation na ba domaine minier, azako sa la recherche aye a expliquer o ezaboye, o ezaboye, o ezaboye. Mais nos troubadours. Zoka journaliste zolo batoko bomana. C'est ça la recherche de l'information. Journaliste azoko kate balakisi eno makambo bazoloba eza na buku songolo tanga alobi na boy bolingi boy eliminer incapacité totale soni. Vous voyez un Congolais politicien azako mitala atali akekuna batunie olandini nyawa conviction ni netindi yo non ayokaka lokumu nde akei et puis à s'effacer pour nakotika la liboso ya mutuana soni tika na retracer bino histoire ya mboko yo na rien que problème na lingi na loba nalandaki ya Justine Kasavu koloba toboy demi Dakar papa oya bota mama Justine Kasavubu kombone Kasavubu tout premier président de la République ya Mbokoyo. Tango Mobutu abandi na ye mbilinga Kasavubu alongwa na kiti ya bokonzi na monaka mukongo moko te kotelema ke toko bomana parce que Kasavubu ayebaki que soki na telemi si ne Congo to bunda toko bomana na bangala wa pamba Congo tika ezala amibendi ya fandi. Pourtant il avait bien géré. Azaki na sensi ya koibati. Il est mort pauvre. Parce que Kasavubu a agiraki lokola l'histoire biblique ya bashimi bale baza kowela mwana. Kasavubu alobisoko na weli bokonzi na Mobutu baokata mwana nini République démocratique du Congo. Alobi tika Mobutu azwa na monelaka Congo ata na maboko na ye. Bandeko mwana Kasavubu ata moko te aza millionnaire. Ata moko te. Mwana ya Lumumba ata moko te aza millionnaire. Bakolo mboka tata na mama. Mobutu aye kozwa makambo ebandi. Akei na biso tango bato bafungoli biso alobi te Mobutu boye te tokende boye parce que peuple oyo endimaki yo ozala awa okosala yango boye te. Boyebi phrase ya Mobutu. Avant moi c'était le chaos, eh ben après moi ça sera le déluge. Alobi ngai avant Mobutu na kota kao ezalaki soki bolongoli nga na kei liwa ekokota. Le tout est parti de là. C'est-à-dire il fallait ngai Mobutu na zalakaka lokora nazo kende pasi kozwa bino. Avant akende basali pillage ya mboka oyo ba détruire
Mobutu ake. Laurent Désiré Kabila aye. Mwana ya taratibu. Papa na mama congolais. Alobi tokufa po na Congo. Na yakina ba Rwandais. Mais bazwa mabele oyo te bakozwa te. Andimi ya kende. Kasi mabele ya bakoko na ye tikala. Kabila n'a pas dit, même contre-temps, bazo bendana na ba Tshisekedi papa et les autres, aloba kite ke bino so bosali boye na roboma mboka. Joseph Aye bandeko na ngai. Likambo muke muke po makila etanga te bo toucher Joseph te. Likambo muke muke attention ayaki upona pe so boningisi ye liwa ekokota. Likambo muke muke attention guerre ekokota. Vi mobim manda mobimba tofanda bazoki sabiso kaka kobanga. Attention soki alongwe ebotika kaka bitumbe kokota bokokufa. Bandeko. Époque ya Félix Tshisekedi Antoine Eye. Bake Genève. Ba salie boye. Alobi tika kasi. Na tiki bango bazala na candidat wana. Pour que Congo etikala na bomoy. Il avait abandonné. C'est le peuple lui-même qui a dit retirer signature na yo. Pour tout le monde, je vais continuer. Pourquoi? Parce que on voulait encore nous mettre quelqu'un à la tête qui ne peut pas aimer le Congo total. Jamais. Origine toujours Boye. Maintenant, de quoi toloba. Loi Oyo ya 1980. Ya Mobutu. Oyo loba que cause à la candidat président de la République, il faut que ça des pères et des mères. Loi wana en 2004, ba zipi yango, tu comprends que pourquoi. Tchanyaki atalika kalobi eya. Mbala moko côté ya Katumbi batelemi. Député ya Komeka. Tokobomaye. Ba oyo balamuki kotoyo. Balu babobo sanate. Tobomaka bino na nonande. So bolingi te ya lisusu bomeka. Ye moko Katumbi alobi nini? Loi wana elingi boma cohésion nationale. C'est-à-dire ce qui loi eye ezoboma cohésion parce que lui il ne se retrouve pas. Cohésion il faut ekufa. C'est-à-dire cohésion égale Katumbi. Et les Congolais sont là derrière. Bazo yemba, bazo sauter. Même lorsque les Zambiens eux-mêmes écrivent, ils publient. Les Juifs écrivent, ils publient. Le Congolais est exceptionnel. Akangi misunaboy ko tangango parce que la vérité ko soit la misunae. Soni makasi. C'est-à-dire cohésion il faut ezalakaka bango yo baza et pas tata ale et pas maman ale bazala. Mais biso bakolonda ko ya papa na mama tokabolaka na bango. Ataleki na ngabo sembe alobi donc bana oyo bazobotama na papa na mama na ba mama yemu. Ba Congolais ba obota bana. Bango ba bana te, bango ba posa te akoloba te, ça pas na biso, bomoni bango ba mpose. Au moins bino oyo bozala ba tata na bino ailleurs. Et pas ma papa na bino s'il vous plaît, nous on ne peut pas aller là. Kozala ba candidat, impossible. Mais nous on a accepté. On dit vous êtes nos frères, restez ici. Néanmoins, moi na ya oncle et pas ya oncle naye, il n'a pas tous les droits comme les enfants de son oncle. Boningi bo sala Congo ezala nini. Or, nalingaki ndena entendre na munoko Katumbi koloba.
na mitingi na ye kuna na cité de jeunes que bandeko biso totie parti politique na likambo batali ya nationalité toboyi mobulu. Je voulais seulement entendre, je répète, que Katumbi aloba na meeting na euti koleka na cité de jeunes na Lubumbashi que tosi tosali parti politique toza koluka ba adhérent bakota mais na kosenga na ba député bosala mobulu te batrubaduro ba koleka kofika kafinga batu bazizo komibenga ba journaliste botika loi wana c'est normal, c'est démocratique. Tango kokota kuna biso pe tokobunda elekate. Voilà les gens qui aiment le pays. Mais ici, lui-même il dit ezobo ma cohésion nationale. Ba koti koti ba pesina ba to mususu bazolo ba o na Côte d'Ivoire et salaka na Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est la France qui est venue de imposer Ouattara. Na Côte d'Ivoire population mon côté tellement qui lobino pour nani boboy Ouattara. Il y a pas, c'est un Burkinabé et Zaline de France à côté qui tout le monde qui n'a mis. Et si vous voulez dire quoi? Tout dit que vous avez raison. Mais bon, avec sa population que Moutongo to hôtel mena ni nya sala pour mériter que ça ce qu'on a république. D'abord dans la province, mais dans la république. Mawamingi. Et ce comportement, on le voit à Kinshasa. Voilà pourquoi Moïse Katumbi cherche les journalistes à Kinshasa et il descend de là-bas. Il aurait pu travailler qu'avec les journalistes du Katanga. Et si Katanga est mbongo, il les prend ici. Bato ya pété, bato ya le koso. Moi mbongo moke accueilli, moi mbongo moke abaluli lingala, moi mbongo moke. Voilà. Voilà. Donc République ekufanango parce que bakenda opé son mbongo au sombi jeep. Ba pêche mbongo ole mayonnaise ole rarement. Moi fromage. Vous pensez que nous on n'a pas besoin de l'argent? Si, on en a besoin. Mais nous, on est dans l'idéal. Nous sommes convaincus que la République va marcher. Nous on lutte pour la loi, on lutte pour la République. Vous luttez pour un individu. Un individu. Mawai. Et puis vous allez nous brandir, hein, je suis journaliste, je suis journaliste. C'est quoi ça? C'est une honte. Tu vivras bah, journaliste ici, quand même. On a pas valeur intrinsèque. Parce que traiter information, mon sous va dire qu'il est là, bah il est wana. Parce que bah militanté. Boni boyeko, bolo bisabiso makamu moko toko lo banabinote. En Zambie, Guy Scott Baboyela 2 fois comme vice-président de la République, président Koufi, Alinga le Barabi Olegate. Yo Zali Zambien te de père et de mère. Partout Bazo Boya, vous voulez que Esalema Awa, vous là, regardez un peu. Congolais, si tu as raté l'occasion au pays équipé. Si tu as raté l'occasion au pays équipé. Celui que vous voulez à la tête du pays, vous ne le connaissez pas. So moni mutoye ko bala na quartier batu bagangi balobi ko simba na te zonga nano ko bala mbango te po kuti bango bayebi pourquoi bazoganga mwasi wana te tango ko lakisa mutumba ngongi ke ngai nde na lingi ngai nde na kisi boye ozu oke kuna okomona limakamu nayo eza nini. Lorsque vous regardez Moutango Yobozoluwa, Tokokufa Ponaye, il a géré le Katanga qu'avec les dons. Tia Longo Katanga ya Mbongoti. Vous pouvez imaginer que
lui est devenu très très riche. Le Katanga très très pauvre. Qu'il devienne président de la République. Avec la possibilité de toutes les richesses de la province. Parce que dans Katanga, il était là. C'est lui le tout-puissant, c'est lui le seul. Riche, milliardaire. Et le Katanga est resté très pauvre. Alors très. C'est maintenant là que vous voulez lui donner la République démocratique du Congo. Lui qui connaît le sens de l'argent. Qui connaît la valeur de l'argent. Qui sait que pour l'argent, je peux tout. Vous prenez la République démocratique du Congo, vous lui donnez. Vous allez dire nous sommes contre lui. Non. Tango loi et bandak tolobi et kende. Bangonde babandi problème. Pour nanini bozo sur la loi wana. Pourquoi batala ki mutrango lobi oyo le kawate. Pourquoi ils ont agi? Ils savent bel et bien que oui. Azaya awate. Nde babandi problème. Pour ce que baye bakaki azaya awa, bale bazara tranquille. Ok, pe ozu mbongo akoro ya kokosa batu oye osali pe olobi na micro okosi otolo bato kokufa bona boye olobi bazokosela ye ba osala bona boye moi sino pe ke wenze asombi biloko akole atie na nzungu bolena bana. Vous avez regardé les enfants autour de vous, ba famille mususu, ba congolais véritable de père et de mère. Tango yo leo sanzeli pe ba parents na ba onoko ya mboka na bino ba père et mère congolais. Awa tozo ganga tobimi bazoba batu ya minene nyonso bofandi kimia. Vous êtes ici, pas un seul milliardaire comme lui. Ça vous fait quoi? Votre propre pays, vous n'êtes pas des milliardaires, vous n'êtes pas des millionnaires. Tous sont venus d'ailleurs. Les Indo-Pakistanais, les Pakistanais, les Indiens tout court, les Chinois, les Libanais, et puis les Congolais à moitié. Ezolo banabino nini. Yangwana toza faible. Toza simana bango. Mobutu période na salemaka. Ozo problème na Libanais. Bakubeta o makasi. Ba pesa Libanais poids. Oh papa, Seti yale, mais allez voir ce que Seti a construit au Portugal. Sauf que kokokana na Romeo Golf. Motema kaka ekoloba ekosala. Congolais, bolembate. Lokola bango balobi bakoboma biso soki loi eleki, baboma kaka. Tout ceci pourquoi? 1. Lokumu ya Mazembe nde sali Moïse. 2. Kabila nde asali que Moïse a comme milliardaire. 3. Président Félix Tshisekedi nde asali que Moïse a comme politicien. Problème na biso yango wana. Mutazana Libanda, il n'était plus congolais, bino mbangu na passeport mbangu. Boke kopesa. Mbangu yakawa. Mbangu 5 ministères, c'est vous-même. Maintenant, à part Goma, oyo tozo bunda nango, tozo bunda siko na Katumbi. Po ye alobi, ngai naza munene, loa wane ko le kati. C'est-à-dire, lui est au-dessus de tout le monde. Mais bokeba, corruption ezali makasi. Tout ce qu'il faut faire, on peut corrompre na parlement facilement, mais on ne peut pas corrompre na référendum. Soki kuna esimbite tokende na référendum totala soki loi ne kolekate. Bonne journée.